Bana oyo bomoni awa bazali yaya na leki na kulutu. Me video ebimi leki na kulutu bazali bongo kosangisa nzoto. Esalami na Europe epesi pasi. Tala comment est-ce que makambo tozomona na mokili oyo leki na kulutu yaya na leki epesi pasi. Otela bino botala juste davantage. Tala leki na kulutu makambu bazali kosala. Toko développer yango kaka na émission oyo. Oyo bazali kosala ezali faute ya ba parents to faute ya nani. Mingi bako c'est ba parents ke ba parents de baza ba irresponsable yango ekomi ke bana baba nosala makambo wana kati ya ndako. Bana na papa ya mama moko, papa moko, tala makambo ali kosala soki ba parents bazali te. Kaka na sima ya lisolo oyo tokobetela bino lisolo epesi pasi ndeko apesi lisolo moko awa papa abimaka na mwana na ye na Kinshasa. Conséquence ndeko melaki jeune fille wana ti lelo boye ekomake muninga na pesa lisolo beta epesi pasi. Comment est-ce que papa a koki kobima na mwana na ye ya mwasi epesi pasi bandeko. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole bisika nyonso tu bozwami, merci na confiance pe fidélité bopesaka na émission oyo radio lokole masolo epai wapi tobetaka ba histoire vrai oyo bino moko bopesaka biso. Merci na ba oyo bayebi ngai. Oh ba ebinga te comme na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Bande ko balandi to banda émission oyo avant to betela bino masolo wana na une bonne nouvelle. To ko yebisa bino boye to ko rappeler ba ba déjà territoire ya Masimanimba. Boyebi territoire ya Masimanimba n'est-ce pas ezali bongo na province ya Kwilu. Territoire wana bana ba créer yango ekokisi bongo 100 ans. Alors imaginez Mutabotami a aussi 100 ans. Et ça combien de siècles homme de Sali. Mais territoire Masimanimba, Ezalakaka, désert. Il n'y a rien de spécial dans le territoire de Masimanimba. Alors, bah ressortissant, il y a territoire Wana, Masimanimba, et ça dans la province, il y a Kwilu. Alors, bah ressortissant, il y a province, il y a Kwilu, particulièrement il y a territoire de Masimanimba, ils se sont dit Nietz. Puisque nos arrière-parents n'ont rien fait, on ne peut pas continuer à laisser Masimanimba comme ça. Nous devons promouvoir maintenant Masimanimba. Pour 100 ans après, territoire, il fallait comme déjà ville, modernisée. Nous tout le monde dans la ville, mais Masimanimba est un. Alors, bana ya Masimanimba, ba ressortissant Masimanimba, au bas dans le monde entier. Au bas dans Israël, au bas dans Allemagne, dans Belgique, dans Espagne, dans Angola, Afrique du Sud, dans Sangandi. Basali bongo festival international ya Masimanimba et ko sala bongo na juillet na kati ya festival wana bako promouvoir, ils vont démontrer qu'est-ce que Masimanimba, qu'est-ce que Masimanimba peut produire. Yango bazo lancer appel na mwana nyonso ya Masimanimba et sika nyonso zali yaka ko participer na festival wana. Vous voyez que Masimanimba et bimisa ba politicien ebele ba o ba kene nsango ba to ko ba kamita tu masamba ressortissant Masimanimba ba Kinkei Mulumba ressortissant Masimanimba Mabaya ressortissant Masimanimba. Alors bana Masimanimba botika la simate. Alors cela se fait sous le haut patronage ya maître Ange Makonga. Maître Ange Makonga Bikuri, coordonnateur du festival J. Alors nous avons été à l'honneur. Organisateur du festival a invité Radio Lokole TV. Donc nous allons être témoins oculaires dans l'événement na J na territoire de Masimanimba dans la province de Kwilu. Ndenge boyebi ka pièce contre pièce. Boyoka Maître Ange Makonga. Ndenge a expliqué festival wana ndenge osala Masimanimba. D'abord Maître Ange Makonga yeyo
Oh, ben, Biété, Maître Ange Makonga, Azala qui est à Johannesburg, en Afrique du Sud, il peut aller rentrer si il avocat, procureur général de la province de Mbandaka, Tala, unité nationale. Moutou Kwilu, mais procureur général de la province de Mbandaka. Vous voyez? La ville de Mbandaka, pardon. Écoutez un peu ce que Maître Ange Makonga nous explique par rapport au festival Oyokosala Mabongo na Kwilu. Na Kwilu, na territoire ya Ma Simanimba. Suivez Maître Ange Makonga. Suivez. Voilà. Pour ça mettre Ange Makonga. Fiston, bonjour. Fiston Pelende, comment tu vas? Je venais en intervention juste pour vous dire que au mois de juillet 2022, le territoire de Massimanimba dans la province du Kwilu va célébrer 100 ans. 100 ans d'existence depuis que cette entité est devenue un territoire. L'organisation non gouvernementale Congrès Massimonde, qui regroupe les ressortissants de Massimanimba et les habitants de Massimanimba, ont profité de cette occasion pour organiser un festival international qui est d'ailleurs le premier projet de cette organisation, qui va regrouper les Congolais de toutes tendances confondues, les Congolais en général, et même la communauté internationale qui voudrait bien venir au secours de Massimanimba. Parce que les habitants de Massimanimba ont estimé qu'il fallait se prendre en charge en ce qui concerne le développement durable et intégral du territoire de Massimanimba. Et pour ce faire, il fallait mobiliser et sensibiliser les ressortissants comme les habitants de Massimanimba éparpillés à travers le monde de venir entendre le nouveau son des cloches, le nouveau regard sur le développement de Massimanimba. Comment nous concevons Massimanimba de demain? Dans certains pays où nous avons été, vous allez constater chaque jour quand vous faites 6 mois et que vous revenez, vous ne vous retrouvez pas parce qu'on a construit des buildings, on a construit des routes, on a modifié un certain nombre de choses. Mais hélas, chez nous, depuis 1960, nous continuons à garder les mêmes bâtiments que les colons nous ont laissés. Et nous avons dit qu'il n'est pas possible, à ce siècle nouveau, où il y a les intelligences qui sont mises en contribution, et que nous puissions continuer à vivre la même chose que nos aïeux. C'est pourquoi nous avons pensé mobiliser, sensibiliser, ramener tous ceux de Massimanimba qui sont éparpillés à travers le monde, de venir au secours de leur territoire. Nous disons toujours, lorsque tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas non plus d'où tu vas. Nous sommes devenus ces jouisseurs-là à travers le monde qui nous plaisons, de la Belgique, de la France, de Johannesburg, de Cape Town, de New York. Mais ces pays, ces villes ont été construites par les dignes fils de ces pays. Et nous estimons aussi que nous voulons aussi participer au développement, construire notre territoire, donner de la valeur à notre territoire en créant d'abord les richesses et ensuite créer une classe moyenne et industrialiser enfin notre territoire parce que nous sommes un territoire agricole, créer des sociétés de transformation de produits agricoles pour achalander la ville de Kinshasa. Ça, c'est la mission que nous nous sommes donnée en premier lieu. C'est pourquoi, pour ce faire, nous avons estimé qu'au mois de juillet, nous puissions réunir l'ensemble de notre communauté, l'ensemble de nos partenaires, l'ensemble des amis de Massimanimba, qu'ensemble nous puissions réfléchir autour d'un festival international qui sera organisé au niveau de Massimanimba. Vous êtes mon invité personnel à cause de la qualité du travail que vous abattez sur Radio Lokolé, que le monde suit. C'est pourquoi nous vous réservons un billet aller-retour sur Johannesburg, la prise en charge totale en ce qui concerne le transport, le séjour au Congo. Donc vous puissiez être ces témoins vivants qui vont témoigner à travers le monde, à travers les médias, ce que les enfants de Massimanimba ont estimé pour transformer Massimanimba. Et
Pour votre information, même là où vous êtes en Afrique du Sud, à Johannesburg, il y a des médecins, des ingénieurs congolais originaires du territoire de Masimanimba. Nous ne voulons pas être sectoriels. Nous sommes allés même aux habitants, ceux qui ne sont pas de Masimanimba, qui ont passé les études par l'imitation des parents. Ils ont été à Masimanimba, ils ont des affaires à Masimanimba, ils sont la bienvenue. Ça serait la fête où nous allons nous retrouver parce qu'il y a des annonces déjà. Donc, c'est ça. Tout le monde est invité, même si vous n'êtes pas de Masimanimba, vous avez passé par là. Donc, vous êtes tous invités. Boyoke, invitation cordiale. Na radio locale. Donc, c'était le coordonnateur Maître Ange Makonga. C'est lui qui est le coordonnateur de ce festival international de Masimanimba. Il est là. Maître Ange Makonga. Voilà. Pour beaucoup plus de précisions, vous vous appelez pour prendre des précisions. Pour y avoir suite dans ressortissant à Masimanimba. Beaucoup bien dans le numéro Oyo plus 243 84 0760 330. Je répète, plus 243 84 0760 et 330. Voilà, c'est pour bien beaucoup de précision à ce concert festival Yama Simanima. Nous allons revenir sur ça dans nos prochaines éditions. Chaque fois. Voilà, on va aller plus vite pour aller sur l'autre Sibino. Tu l'as une photo oyo, bozomona, aizaka pièce contre pièce. Photo bozomona, waiza yaya na leki. Yaya na leki, ya papa moko, mama moko. Ezata ki ba cousin ou cousine. Bozomona. Donc ba oyo bozomona oyo, bana oyo moko azali. Tout ça, la précision pénale, il y a 16 ans, il y a 18 ans, il y a 18 ans, il y a 16 ans, M. Balo a 14 ans, il y a 16 ans, mais ce qui est important pour un message, on est en pleine action. Voilà, il y a Mobali, il y a moi, c'est Bozomona. Donc, ceux qui sont parents, voilà un peu, moi, je suis dit que ça la rappelle ma Oyo. Voilà. Donc, bana o bozomona soki ba parents bazate bango basalaka fête makambu oyo bazui yango wapi évidemment tokotuna bazui yango wapi te po na monde lelo internet bana bandi kotana makambu nyos tout pudeur ezate o ezali ba film pornographique ba film sexy bana bazali kotana nyos ba kotana ba classe na baninga na bango est-ce que to pesa faute na android oye toto sala ndenge nini pona yeba parents na bitango ya kala makambu ezala kité kalanga na yebeza ki difficile tozotanga pona omona ta sous-vêtement ya mwana mwasi problème. Je me rappelle encore pour moi ta sous-vêtement bana ko kanga lokola nde balingaka kwanga il faut ta benga ngoni miroir miroir okitina se otie kuna po mona ka sous-vêtement et quand on t'attrape à l'école c'est tout un problème. Est-ce que bana étranger ne balobaka basaka mutu makasi eza makambo ya mutu makasi to ndenge nini ba parents to ba ko surveiller bana teba ko surveiller bana to boite erbe ko zala omona yana leki balingani makasi okomona ka yo zo kanzo ndire eza amour ya yana leki mais il faut landela baba la confiance ne exclut pas le contrôle to ko être s'éterniser mingité parce que ba témoignage est belé monsieur zalaka non omona peut être domestique moto oncle moko songolo muta initier bana taba yebana mikie à l'action de Kamouan, Tita ba mesani va aller ko pendant longtemps. Vidéo au bozomona et bimi parce que ba mi filma qui et ceux qui ba mi filma quitté. Ba nga ba ndenge nini? O ye bimi ba mi filma mais combien de fois ba mi filma te est-ce que et si ba zoaze mité ba longolo ba zebi tala ba conséquences tout le monde a ba conséquences et belé ba kam o e pesi pasi li solo o ezo pesa pena pasi zo pesa nga mutu ko soit tala ya na leki ba kam ba li ko sala. Yana leki ba ko sala et puis ba o se filmer zo mona moi si pour ça ki moi si moi soni mais ba o se filmer et puis si passe ba ko famille moko ndeko moko tanga atali loko oyo et puis si passe a benga papa fiston on peut so li solo moko boye mingi makam to monaka na ba famille eza malamu mingi te ngai camarade na ngai abetelanga li solo papa na ye mutu a déverger.
papa na mta déjà na pesio du solo par rapport à vidéo ya bana o totala ndenge zo pesa biso pasi et ça la maka ndenge nini abi papa na ye na maman bazalaki ensemble na Kinshasa papa nga utaka Kisangani mais azaki muto akasa za muluba azaki na Kisangani tango ye na maman bango babota ki yana bangali boso baboti ye et baboti leki na bango et puis libala et yaki kufa banda kufanda quelque part na Kisasa muto apesi biso di solo donc camarade ya muto apesi di solo tango papa na utaki Kisangani ayaki abandai kosala na compagnie ya papa na bango apesi di solo papa na bango azaki na mbongo à l'époque na agence ba camion na botanga kombo te po koyeba histoire vraie agence ba camion mo yone ko kende ba chikapa ba bandundu ba Kongo ebele histoire esa mindengo wana bazalaki batu ya Shekina batu ya Shekina ba koyeba lisolo oyo abitangu papa na mama bakabwani papa akobale ko fana na studio na yemoko mama pa na ko fana quelque part biso na matono fana mama alors papa na mama bakabwana et c'est vrai que tu as ko so minerval papa ngala za kaso na ye ngam ba na ko so minerval pour tant la classe papa na ko fana yemoko oyeba mapango oyo zalaka mapango Kongo quoi mapango za ba porte belé papa na ko fana wana abale ko sa na agence ba camion voyageur za ki directeur mo mukonzi azo bo mbongo azo ba mbongo siko e comme jour na yaka première façon na ye liboso na yaka ya liboso car ndeza la kayibiso ba luba eza sacrilège mais tant on na yaki liboso papa azaki na musala benga bino zo bilamba na ngai sokola bilamba na ngai bande ko ba luba bo sala sabiso so ya soto ya lokuta muta pesi sola papa fisto biso za sacrilège mwana akoyi ko sokola bilamba ya papa na yete na biso ba luba abomination mais papa na ko benga azo benga ndeko azo yebisa camarade na nga wana ke sokola bilamba na nga ye pas bon normal papa a sokola ne bilamba siko deuxième fois tanga ye papa musa ici la 16h abiza yi compagnie papa na biso musa na aussi la 16h mais papa ya camarade na nga yi wana après ça il comme tu pesa kombo te comprendre que après ça histoire vraie to boy ko blessé et ça histoire ba pesi directement la famille mais camarade na pesi pour te sauver ka honneur. Papa vous aussi la 16h mais 16h sur coquille au moins na papa a s'arranger wana moi na ndako a ozela ye wa pesa ye bongo ya kolia na minerval papa ko s'arranger à retard azoya ba 20h 21h tanga kuma 20h 21h sika papa na ko vanda na sika moi na faya so ngapa na bongo za musika au moins na papa akobano ça va promettre la kaka na tongo comme ça okokende abi première fois tongo na salami ndengo wana papa tselinga mousse na salon po ndako papa za ki chambre na salon papa no la na chambre ngaro na salon ba tselinga mousse kaka jour na la ki wana abi na tongo na comprena te comment est-ce que na se retrouver ki mutakala na mbetu na papa na comprendre que on na tongo tala mki boye papa wana nga mutakala il faut comprendre que quelque chose s'est passé mais na yeba gite papa tselinga soki nini na tuni papa mais comment est-ce que na se retrouver bulumbu boye na mbetu na yo papa ya bisingano e ko sala eloko te yo sa mwana ngamo ko sa biloko na ngamo fana liango mona ko liango sa biloko ngamo ko kolobelo ko mokote na bana ko s'occuper na yo ndoto na o za ndoto ya kitoko boyino ngamo ko na ngoko bilanga fana na ko liango yo ka raisonnement papa ya muluba et pour ebike abi ebika ba jeune fille ya muluba ba 17 ans 18 ans on a développé peut-être kitoko c'est bon moi na pepa ton papa pese mo minerval a baxi les $100 et papa baxi les $100 wana okanga munoko akepe na ndaku moi na oralo loba te do $100 et pese bi yenga comme normal deuxième fois c'est bon na do moi na pese ko ye abandi ko sala mona papa na bango normal abandi ko sala mona papa na bango siko moi tango obeta le solo abino soki na zongi ndaku so na moni mama na biso epenga posa ko lela mais moi na ebisa e ezate to pesa nga passe et comment ki siko excès mwana suka abi mwana comme a traumatisé akeko sala ndenge nini po boyebi ka leza la soki papa na mama papa za camarade ya papa mo quelconque ba mama pe ba koma ba camarade siko ye mwana azali pe camarade na ngai to comme la famille pe na osala biso ba famille Shekina taka papa na bango asala papa na biso directeur papa na biso donc to pe na famille ya osakana te tellement le ki abi camarade nanga wana ayati pa mama na biso ayebisa mama na biso makambu nyonso tu kaka ne na betere bino boye salaka premier jour ndengo wana nde na certificat ki mutakala na mbetu na papa explique sikoyo mama ya camarade na ye
Vous comprenez? Donc maman ya camarade na ezali mwasi ya boss ya papa na bango. Tanga expliquer maman ndengo maman na ganga bi quoi? Papa no asala boye mbeza sacrilège na biso baluba. Et ça na makate na biso baluba. Et puis si passe oh ezali soki petit ba ou soki bindi et ça va bien te baluba. Bana baluba. Bokomi hein? Et ça m'a bien non, n'est-ce pas? Tangu papa yé donc boss ya papa donc mobile ya abi donc papa na biso boss ya muninga na nga la papa bango tanga yé mama ebisi ayebisi no tala mwana ya camarade no ya ki awa ayebisi ngai boye kaka ndenge na bete de bino wana papa epesi ye kanda ko sakata bi histoire ngamo tangu no abetele na ngamoko ngamu na memaki ye kutu ayesa mama poza ki mabenga na mwana mabenga moko epesi papa doki kanda kosakana te abengi muninga na yowana do papa ya camarade na ngawana yaka na ndako tema la patron na boss na ye awsa na yet ay me comment yo ko sa makamba boy yo zo bimana mwana yo oyebite ke bisna baluba sa sacrilège yo semaine na kata mwana opesi mwana malédiction n'est-ce pas osa papa ya ndenge nini à partir de l'homme sala esili alongolie musala sur place bake ko funda une église ya Shekina bebe ki Shekina tabena ko sa kana limita kota ya poma njili wana afunda papa en église donc camarade a fundi camarade d'église bebe ke ba excommunia papa en église ay ba bengana papa en église ba bengana pe camarade en église ba biyo posa mwana mabe malgré ko lo bona sima mo sa mwana mabe olali na papa na yo sacrilège au sacrate ba bengani une église alobi oyebi ke pesa ki passe ya ko sakanate ba koma ko souffrir ba longwa kutu quartier wana camarade nanga wana ti lelo papa fista peso li solo boye abalate azwa malédiction to ndenge ntrobenga ngoni po ti lelo abalate mi bala benga na nzela te me mwasi kitoko est-ce que c'est ma mabe o papa na ya tika ki wana pour la biso baluba yango sa ndenge wana te avec quelque chose grave papa na bango siko na miti o papa na biso akoya ala sito ba moyen te mais papa wana la na mwana ye siko boy papa wana akoma kutu osala na gouvernement so na tangi ko mona ye aboko yeba akoma mutu munene papa wana asala rappel na gouvernement na ba gouvernement so tangi ko mona boko yeba histoire vrai salami papa na ba ko sala ba agence à voyage ba camion e ba okende ba kayemba ba tembo ba bisike belé ba matadi ba bandundu tout ba bengana de toute Shekina donc ba de Shekina so ba ki histoire oh ba ko yebango et puis si passe ay papa wana tel basiko papa longola kana musala mikolo penenga comme musala gouvernement ya fachi na quelque part otanga kombo ta saka ba gouvernement pour soutenir combo problème papa koya abi jour moko papa ole kana ville ba kutene ba do bien jeep ba soda ba talani ba boya kipa ku du perte le père a l'ongolais musala pona bande kola na mwana et puis détail mo kabi kutu na papa to longwa déjà bazemi misa tu na zoka zemi 3 fois papa l'ongolais yango et puis ça passe tala to lié mona histoire ya mwana oyo bomoni bana oyo kutu se comprendre ki bana oyo posa nini bazwaki intention nini bazwaki yana le kiboye ba sa couplé. Est-ce que na grand bundu balobaka soki boza makila moko posa ne ko yela na tanda mute e ko zatana mutute e ko zatana mutute na tana mutu ko yate mais eye niveau wana tala kutu ye oyo moins bana na bana mais wana papa na mwana yo pena papa na mwana yo a moins que ça na mama mususu parce que le lo ba yi papa ngo akoma mutu munene. Est-ce que et ça qui va sacrifier ça pas moi na été parce que moi na yango jeune fille ti lelo a balate a komi moi si munene mais a balate a botate problème est-ce que papa a semani ni pas naïe et loko nini papa a joie pas naïe et peut s'y passe botala bana biso tout repère ça conseil na ba maman na ba papa to yebi ki moi ça difficile au mona bande ko mibali ba wala les sika mo bande ko na bango ya basi po possibilité ko za la te na to yebi mboka libanda ndenge zalaka tala pena bosomona wana microte possibilité pena e ko za la te mais
tokosenga na parabo za vraiment vigilant botali sakabana mingi makamu ya nzambe bote ya kabango ndeko na yo okoki kozala nde ata mbala moko te po eza sacrilège botali lelo soki makambo esalami yo na ndeko na yo eke zemi ekoti ekozala ndenge nini commerce que les familles ekozala humilié toyebi ke bana ebele bayokaka te surtout bao bafai na libanda soki babandaki yango bana mikie alors baparents faut ozalaka vigilant soki obota bana ya basi obota bana ya mibali bazalaka esika moko par rapport il faut ozwaka temps ya kocontrôler kosurveiller mouvement nyonso tout elekaka na ndako ata parent parce que parent tellement aza mokolo akocomprendre mouvement nyonso ozoleka na ndako moindre mouvement oyebaka ndenge ya kotalisa bana talisaka bana ndeko na yo azali ndeko na yo tu peux jamais faire ça na ndeko na yo epesi pasi lisolo oyo eningisi monde entier ndeko apesi biso lisolo atleso ya video oyo ndeko azalaka kuna na Kinshasa apesi lisolo oyo abeti yango abipa fiston na opeso lisolo oyo ngai par rapport à la vidéo otomoni ya bana oyo yana leki dokina kulutu epesi pasi tala ndenge bakokana bilongi ya toto la photo mona bakokana bilongi pena tala bilongi ah leki na kulutu tala mwende bakokana epesi pasi epesi pasi epesi pasi apparent toyebi que na mboka libanda ermo apparent bozo kende musala tout ça peu temps ya contrôler bana et surtout so bana batika na bango moko makambo nde zalaka so bana batika na bango ba idée oyo zalaka otika bana biso bazo bana tiki mwana entele na ke kisasa na ke Congo telanga bana otiki mwana ya mwasi na mbali pa ya camarade pa ya noko pa nani est-ce que ba prendre makambo na kuna te otika bana yo pa ya nani et pa ya nani otika bana na yo ba parents to fungola misu et peut si passer les solo oyo et to pesa biso mutu ko soit ba parents tala pena yaya na leki bana ya tata moko mama moko basala makambo oyo et peut si passe et puis bomoni mwana ngwana donc ndenga aliwana asana na ba 18 ans mais tala ba trombone na ko sakana te na ebite soki open na ko ba 25 ans akoba no buka ba basi ba matrice pour décrire on a pena yango te des petits pena passe et puis moi na oya mwasi so botal na vidéo baso na 14 ans musu baso ba ya na 18 ans moi c'est na 16 ans so ba moi mbala na 16 ans moi c'est 14 ans atako no 16 ata 18 ans mbala monde ngo ape ngango na ndengo wana ndengo ekemba mo muselu du na kati mo epesi mo bulu do seke bana ba beba déjà kala vidéo e bimi to moni yango ba banda yango na âge nini to ebité epesi pasi ba parents en tout cas bu fungola misu ce que na bana basi bana ya mibali esika wala esika moko te ba contrôler pe pesi pasi tant que ba parents epesi pasi to ceux qui a pona lelo je rappelle que festival ya territoire ya Masimanimba et que ça la maboko na juillet ba ressortissant nyonso ya Masimanimba tolinga to participer na festival pour ko promouvoir territoire na biso tala 100 ans c'est pas de la blague 100 ans au territoire Masimanimba sali il fallait que comme ville mais toza wapi Masimanimba ya Kamitatu ya Kinkei Mulumba boza wapi tous les ressortissants Masimanimba to participer na festival wana que ça soit ici Kozali benga na numéro oyo plus 243 84 0760 330 Bosolola na coordonnateur il y a festival wana maître Ange Makonga bengayi maître Ange Makonga ko basana Johannesburg tout le monde entier maître Ange Makonga asunga bato belé na Afrique du Sud awa asunga bato belé pe na Europe pour mangunda sikabwe atadi bongo na Kinshasa ba osali ça 100 ans il y a territoire il y a Masimanimba au la province il y a Kwilu voilà. Pour mon invitation officielle, il y a Radio Lokole, nous allons être là pour nous représenter Radio Lokole TV. C'est un honneur pour nous, c'est la toute première fois. Nous allons être là. Voilà. Donc, ils allons gagner à Matondo, le coup pour Nabino, il y a Radio Lokole Télévision. Merci, Namama Naoumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, nous courbir nu virage, coordonnatrice, il y a Radio Lokole Télévision. Mais aussi, il y a Twin Family 24 TV.
oyo aza na lisolo ya kopesa nde baleko bapesa masolo boye benga biso na numéro na biso ya rédaction plus 27 67 64 320 85 soko pesi lisolo na yo olobi totanga kombo tokotanga kombo soko boyi totanga kombo tokotanga kombo te mpo na lelo tosuki awa tokutani susu lobi mpo na numéro mosusu ya radio Lokole télévision. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara.